mutu te na yebi mutu pete nga na ekoloba oyo Magali Pe na ebi oto to apena tina pa oyebo te to kutani na live to oyebo to ke no wapi. Pas de souci madame, il y a pas de problème. Pas de problème. Donc Magali a lobby que neka na yebi sibino wana que batuni ye ona batuni kuna ke mutu boya ko porter nga plainte atani komba mababi ba moni yango te. Donc voilà, nga na ye ko mata pona loba oh Magali a yebi sibino. Bino pa loba oh ya bino ba yebi sibino. Magali elle est sortie avec Mais on a déjà expliqué comment ba yebi sibiso na expliqué. Je t'ai expliqué déjà. Mais quand tu expliques, maman, quand tu as expliqué, est-ce que nga na ye ki na lobi na ko kosi? Toi ça la courtois. Pour yo zo défendre, yenga pe na défendre côté na pon on na défendre côté Magali na lobby. Si toi c'est la haine comme dans la vérité, haine qui est classique sur vérité. Yo sikoyo oyo attaquer nga beta ko lobby na attaquer ki yo te. Na attaquer o te na meki ka mpe ko contredire pour non, ba te mama za la kite. Attaquer ngai. Attaquer o te. Attaquer ki yo te. Il faut être posé quand vous dites des choses. Au comme il y en a tous la besoin royer. Vous allez poser. S'il te plaît, madame, pardon, micro. Vous allez poser. Awa, toluka, muninde ba kosi bino, o ngana fundi, siko ngana lobi na bino. Ngai MK. Non, ya na bino pe non loba na bino. Na bandi non na yo chinois. Yo mtu amuta Karine. Omoni kombo ya Magali na oyo Karine auti kofunda komba Magali omoni yango. Question yangwana. Oui, on a ébiso papa M quand a ébiso ok. Nato monte to c'est la mboka baka osala live poto monango mais tant to landa ko landa live ya mboka mami Alexa kité nano abande ko la se franda zo kota na ba bureau fait. OK, merci beaucoup. Maman Nabiso ya Magali lo mama selon yo sikoyo muto ne tombera jamais ba sa mikuse tambe na ba sa mikuse. Ya fongola miko mute Magali. Fongola micro. Mutia Magali, bonsoir. Ya. Comment les nani écoute? Ya Michibichibi. Ya Michibichibi. Allô? Eh, c'est bien. Mitch Kiss. Ouais, ya. Nini? Which kiss? Mitch Kiss. Voilà, maman, siko yo selon R ya Magali kenda kikuna. R banda obenga basoda bakangaki Magali ou pas ou Magali kenda kuna pona yemo komitika na la police pona koloba kenga mutu bafundi yeyo. Lobela biso. Magali, elle a été yemo ko se présenter apparemment ba porter ngai plainte comme la ngai Magali lo mama. Voilà question, réponse la pire. Voilà. Ok, Magali qui doit s'imposer. C'est comme maman n'a pas Magali lo maman. Est-ce que Magali pas fout a fourni plainte na ye ou pas? Ou soit Karine peut bon na tout non yo muta Magali a fourni plainte ou pas? Bon, Magali, elle est sortie avec un papier. Abimi na papier na commissariat. Puisqu'à Kenda, qui t'a accueilli. Tout ce qui est dans le commissariat, nous sommes Kenda. Et là, on ça les a enregistrés. Bah, au PES, on a preuve. Il y a eu l'autre, oh, il y a ça. Magali, elle est sortie avec un papier. Nous tous, on a vu. Donc, biso peut dans un besoin peut côté pour nous, c'est pas de mettre un papier, bah, là, ça biso. Papier, Magali, mais non, elle a papier à Nini. Il y a convocation à la police ou pas? Ezali to moni yango bien so bozong na ba live botong na ba biloko nyosa sima bo mona penda très bien police eza papier ya police. OK, merci beaucoup. To zong na ba chinois ndeko ba Chine. Ndeko bandeko bana lobaki ba mata chinois na muta Magali so boza yango te muta mata pe azaki. Ngata za la Chine ya makila ngata na chinois. Voilà, madame, question nange zaboy. Yo selon bino, Karine era kota ki na ba commune wana na ba bureau na zoleka. Ata papier moko te bo moni ate loko te to kaka maloba kaka. Mami afunda ka mek na ba papier mais Alex te na za na ba papier na trosi mama afunda ka za na ba papier azala ki nango. Ba papier wana bo moni yango to kaka muno. Yango na ebiso papa MK tanga bimaki mboka eko kata live mais mboka baki ke mami azana kati ikuna azozela azana ba papier to zela mboka na poko ande suka sali live a reposer ba papier wana non. Ya question na mezabo ba papier wana oyo lobi ke Karine na mo omona ki yango ou pas.
te na live ya mboka na tikalo na mami na lakisi te. Voilà. Na minute oyo soto bandi kobetana mutu moko oganye. Voilà, tokenda na malembe. Ça fait dire bato Magali bana mo avantage koleka bino ba chinois parce que bango ba moni. Voilà. Maman na biso ya Magali. Ya mushibi. Mitch. Quand même ça comme on a raté, je vais la reporter aux plaintes hein. Siko yo muta Magali erabimi na kasho erabimi na la police wana lokwa yemu kwa kinde komitika bapesi Magali nini papier nini obino bomoni est-ce que ça na kombo Karine ou pas ou qu'est-ce qui se passe na papier wana yango nde tonito yeba tapoter partager les maladies de la famille. La vérité est premièrement ezali papier officiel. Tout le monde abimi na papier ezali en tête il y a la police. Mais le contenu à papier à la Kisibi sauté. Pourquoi la Kisibi sauté? À la Kisibi nous on a vu qu'elle est sortie avec un papier, avec un contenu de la police. Mais si à la Kisibi sauté contenu, c'est pourquoi? Pour ne pas donner ma yele na batumususu. Voilà. Si yo tank muta Magali, bozo assurer que Karine a fundi bino ou pas? Bon, selon Magali des leaders, selon elle est allée, elle est rentrée. À Komikuna, alors à se présenter que je suis madame telle. Apparemment, il y a une personne qui est venue me porter plainte à mon nom. Batali, balobi, ezate. Selon Gaï, tozo zala mutu na mutu. Oh, azali 100%, azali 100%, azali 200%, 400%. On bille la kunde na olobabu, 500%. Oui. Nazo bille na oloba, na ba geste et tout ça. Voilà. Voilà, je pense que tu as compris. Donc, aïe abimi aïe bisibiso que non, à tout. Au bout de ça, bon, ça va filer là-bas. Yangate, eza sentiment pe po batba bunda. Siko question angeza li pombale ba putamite ni akibi muninga. Qui est Olabi? Kana kibi. Kimi était même assis ça va ici makambu na Selon Gaï. Todo soit na te ma sœur. Waka ndeko nanga toza drapeau moko. Toza la soki pende ni chinois dans la vie. On a toujours des fanatiques. Nous sommes dans la fanatique na meza kabitumba te. Et ça comme dans la politique, il y a toujours des débats. Ça veut pas dire s'il y a un débat dans toza binemi. Toza binemité. Merci pour les cadeaux. Voilà, toza binemité. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire par là? Nga sikoyo, pona ngai, parce que Magali, elle a été azali mutu mbalali boso na mona mutu bafundiye ba porter plainte et la personne accueillie kobitika. Oyo mutu akei komitika na ko développer musika te na lobi na bido krake na ko développer je peux pas aller trop loin. Je vous dis seulement je n'ai jamais vu quelqu'un au ba porter plainte même la ministre na biso bazarba o se concerter ba o ka camoufler ba sala boy que la personne elle-même elle est partie se présenter. Donc derrière ça vous avez compris vous êtes des adultes. Voilà, si vous avez lingolo bake, Karine Mukonza, Kimi Magali le mama. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit personnellement Karine Mukonza, Kimi Magali le mama parce que ma putain a quitté. Mais Magali le mama, elle a trouvé quand même les gens, il y a Karine Mukonza qui était là sur place, oh bah pourquoi il faut affronter Magali. Na tout ni question. Putain bon d'aller bango ba affronter Poma, bon ba équipe ka man ba na ba ko li comme ça ba potana. Kana yo ka question na yo. Kana yo ka question na yo. Ko zela na to ya kota mama la chini fongo la mikoko na la chini ko bolo boye maka koko mikoto kaka mama la chini. Papa te bino ba chino te bo ala mobondo bongo moni ba Magali tout bobanga kitonini. Manya na biso eloko te po mutu ensemble de eloko ate 1 mètre dans eloko sa biso te mami nde ado tota na se peza makama mwana yo moyi mamba lete no toko perdre réseau te wana dans la police jamais to kobanga 1 mètre. Question mi balé siko bino bolo babo ala ebele neni kuna Magali
Kipigi ni loko nene ba chinois na TikTok. Ba chinois ba bouger kate ya beaucoup kite. Nene zo bangisa nini. Lobela. MK, yo pour le peu la vérité, mais c'est sauf vérité on te MK. Non bolo ba chinois non c'est la vérité na rapona lo bana. Na ngwa ma eti mutu. Bana na ngwa ma. Mama na ngasiko yo. MK na chinois na mati ponde kuranga likolo ako naza chinois de kuranga likolo même sona mona ko défendre bien te. Toki tse yo otikala. Problème de MK de la famille ta ya matière défendre Te avant na ne MK ko. Ngana chinois na comme sous bien te na chinois wana ngo placer loko mobo. Ya sha liboso ezabo. Karim Mokonzi afundi ou pas. Maman de Karim Konza fundi Magali. Omoni komba Magali na plainte wana omoni komba Magali ou pas. Oui, apporter plainte er a koti de malem komba Magali ezali er a koti Karim a commis devant la police a fongoli caméra na ya bina commis devant la police. Er a koti na kati akangi caméra parce que c'est la propreté ba police ba monana etika ka juste audio ba poser question comme na les apesi comme on identité na ye ba sengi document apesi nyonso identité na ye Karim Mambole bo apesi nyonso abi aye ko apesi document na Karim na zana mukanda otolo ba ko essentiel oui apesi ke ni na ye alobi boye aye ko porter plainte aye ko porter plainte contre moi si mo ba menasaka azo mwana na ye batuni kombo Karim atangi kombo ya Magali lo mama biso tozo yoka après Marichard Mboka revi na sa nini akangi micro afundi Magali parce que apesi identité ya Magali bien Karim na ke kofunda bino batu bolo bo Karim na ke kofunda Magali po na eno Karim na ke parce que po na rieta Karim na ke kofunda Magali pour l'enfant a ke kofunda te po na ya ke kofunda mwana parce que Magali aza mukolo makasi mwana aza bébé Magali accéléré bébé Karim na ke ko porter plainte contre Arieta Magali accéléré bébé Karim na komi ba pesi makamnyonso Magali avandi Magali era comme na bureau c'est la première fois bino bata Magali a kosi yo kande Magali a kosi na komi na bureau la police ebisinga bakena nous pose bake kolia non la police est en urgence roquet docteur ou azala que ba docteur bazana kati bébé non c'est impossible non c'est impossible s'il y a le temps de pause tu vas attendre jusqu'au pause là même j'ai fait ça je te jure, attendez ma chérie. Moi-même, je suis conseillé. S'il te plaît, non. Calme down. Ok, na yo ok. Namoko déjà comme langa kena la police. Balobi nanga, même si ba ozonga na pause. Après, ba bandi dossier nanga. Sinon, tu vas couper ça. Comparant mon hôpital, même l'hôpital, les gens pour qu'on a beaucoup d'inscriptions dans le balou na bango. Oti katote à cause ça qui non, ça peut arriver, c'est normal. Voilà, continuez dans ma machine. Ah, tout ça juste, mon toi va zater. Tout ça juste au milieu du village. Voilà. Après, on a précipité une suite à ça. Il y a pas un balai, n'a possible. Voilà, continue. Bon, on a continué. Magali abi ake akomi wana mbala liboso batu na esa bino mo Karim na koti Magali akosata moni Karim Magali amoni Karim parce que Karim azali na kati Magali asuki kana réception ana sali me pata 15 minutes mbala moko abaluki ona sana kati ya mutuka Magali Karim akoti to mona Karim na sola na kati na koti na bureau o balobi na zela mo lobi botindela nga mboka botindela nga nini boye oya kala wana téléphone neza ko beba bo lance bo tindela nga ngona téléphone oyo batu babi ok ça va to kimboka bi na tindela yo Magali erazala na kati to moni Magali te place à côté place la police et PC papier batu ne so babi Magali azala na papier est-ce que ba moni papier wana na kati ba moni écriture ezala Voilà. na écriture ezala na kati
Madame, s'il te plaît. Yo lobby. Bonjour madame, madame mutu magali fongola micro. Mutu ya magali fongola micro. Yaya na biso mishishishi. Eh Seigneur, mishishishi. Ya mutu magali fongola micro te. Yo kombono eza pas sokumi ombo yo lingi ko bebisa muno. Allô? Hai. Allô, allô. Allô? Boyo kanga? Allô maman nanga. Kombono eza pas lingi bebisa ka munoko. Allô. Oui. C'est aussi Maman nanga. aussi la non Qu'est-ce que assis ça à la vaut? commissariat. Allô? Nazoyo kayo. Oui, qu'est-ce que ça vaut? Maman awa maman lobi awake bokoki ko prouver que bino bobimi na papier. Est-ce que je répète encore ma question au mona qui papier au magalia bimi na mona la police ou pas? Bon, en tout cas, Moutunion sort à lundi live. Et ça l'a été que oh balobi boye to moni papier te non. Tout le monde a suivi. Magali quand elle est rentrée tant à Bimi, bisonyos to monaki, même quand elle est venue à zongi na salon na yé nandenga la lamba na yé ce qui rose ce qui penini wana, on voit très bien qu'elle a un papier. Toi comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux pas vous dire les contenus à papier wana. Et Magali n'a pas à vous montrer ces papiers là pour d'envoyer bisabat ba laboratoire ba bimisate. Ça c'est un. Ndekonanga moi ça uto loba ah lobi ni ke non tant ya ke naka mona il y a en aucun moment où Magali a lobi ni ke non na mona ki Karine non Magali a lobi ta mona ki Karine Magali loma matanga ya côté effectivement il était midi. Donc il y avait dans la vidéo na eso botali on peut bien na babio réseau les na ba toile ah au mona il y avait ba Simon ba vanda kiwana elle est rentrée avec un garçon à Bimi parce que il était midi. Nous tous on sait quand c'est midi à la police bayambaka batouté. Ce n'est pas des urgences des hôpitaux oyo bakoye bisabido bovan même là des urgences des hôpitaux bakenda pe ko lia bo umeli wanzo kade babisusu bakenda ko lia babisusu bazozonga. Donc à la police ezakana urgence tekeo le quoi la police eza urgence non il y a pas mort d'homme oyo bango bako vanda kaka wana bake kosa la pose da bango te pour la plainte à là maman c'est là na Barcelone et puis kana bango ezaka urgence te ba bundi te ba swani te za mutu na yo exactement voilà tous à le milieu du village aujourd'hui je suis comme nous, ça on a vu au moins biso to moni au moins que non la personne est sortie avec un papier à la qui s'y contenu mais on voit très bien la police c'est tout voilà Sikopino pe bomoni papier à la biso te que non tozela ou bien ba modo nanga ba osala live ce soir pour ba yebisa bino non elle est sortie en même temps quand elle est sortie même quand elle était dans la voiture on voyait très bien qu'elle avait une police à toke ko sala soki pe loko ni tango ko bima yeba comme même sur internet soko sali okozwa réponse ba komela yo tozui akia plainte na yo ta la preuve que yo sali plainte na yo yango yo. Mais sur place, on va couper ça au papier, au bimana papier. Maman, j'ai une question. Est-ce que maman de la Chine, maman des filles, est-ce que yo moni papier à Karine Mokonja? Moni papier à Karine Mokonja ou tu l'accès ou ya fundi Magali ou maman l'accès papier ou pas? Karine a laissé papier. Karine a bimi. Na kata silisi Karine a laissé mboka papier ya ngoyo connexion des obéis la mboka to bino nosti maman de live attendez ma chérie c'est là ma chérie s'il te plaît pardon toi s'il te plaît maman pardon s'il te plaît maman yoka omoni maman wa ucholo ba awa alobi ke te biso to moni magala la kisi biso papier Ateza na moto o etana kate malakisi biso papier alors oya yope tant koza chinois Karina la kisbino mututu ya moyo moni bandeko na fundi Magali papier yango ata koma Magali mona te monye kwa papier ou pas batutu baza a beaucoup na commentaire bomoni ou pas oyo oui to moni na commentaire bomoni ou pas to moni papier na la kisi papier eza kolo non yote bandeko bona commentaire bomoni papier ou pas. C'est ça ma question. On a tout dans les commentaires. On a tout dans binote.
Kuna na TikTok et Yinde Kuna. Non, église la terre. Voilà, merci beaucoup Bandeko. Merci beaucoup namoni ba message na bino. Merci. Namoni Bandeko ba message na bino. Siko mama nanga, mama na biso la mama. Mama na biso la mama. Inazoyo ko MK. Mana lingaka lelo mana lobaki on ozala net. Po na provoka ibati babu ndape boswani bo esalinga bien. Est-ce que beaucoup l'accès biso ma Karim beaucoup l'accès qui papa zo prouver ba tukete afundi magali toka na monoko te repi na osala de live. Non, Karine alakisi papier. Sko papier Karine alakisi biso to mona kombo magali mboka nda azo bimisa sko kombo magali et pas général Karine atomboli papier bo papier na fundi magali ya ngoyo. Alakisi biso papier. Sko nde Richard mutayo confirmer biso kombo azo fongola live na yenda ko blakisa koma magali yango na fundi magali Karine alakisi biso papier to moni papier na maboko Karine to moni ya o ma ki Tezama kionate MK zela omoni bato basalolo bani Karine azoko kwa kofunda te po na nini c'est sur moi nana ke kofunda balobi ala kisibino papier bo komi ezama kiona bo mona ngo makiona te bo mona ngo sérieux bo non oui je pense que tous à la tolérance s'il te plaît tous à la tolérance bato moi sonde ngalo ba poser avec argument oyoke tu peux convaincre la personne alors ba tellement posé ne sois pas agité parce qu'on perd pendant que tu as raison. Non. On est d'accord. Normal mais bino pe eboya oloba bozalaka on peut dire quoi bozala na moi moi ni moko oyo convaincre bato c'est simple voilà question dans les anciens. Est-ce que tout na kombo nzana yo moni vraiment papier ya Karine yo na lobi mboka tina lobi yo na kombo nzana oui ngana moni papier ya Karine na kati la police la isi papier na kati la police ava bima libanda ke matana mutuka oui je confirme na moni papier kana maboko ya Karine na maboko ya mutu mususu te papier o Karine afundi magali na moni yango na maboko ya Karine ye moko. Mama na biso ya magali lo mama muta magali lo mama muta magali monene muta magali lo mama yaya na biso magali après na loba na bino vérité na kata live na tikali na moi iner pour na kata live avant na loba na bino vérité makamuni ba ke ko loba kuna biso tozalaka na vérité. Mais MK nazana question moko avant muta magali na loba boy Magali abi mwana za ya Karine te. Pourquoi pas Magali a kena la police. Il fallait même mbala moko mama ya Mia na papa ya Mia na Mia ye moko tala kisamba moko mtanya lo bakabit sofi na la police bako kanga yo po papa Mia zali. Pourquoi pas kaka lelo Magali a zui Mia te na mama ni na papa na kena boka mbamona la police peuple congolais de partout de tous la police était fi o ndenga yiba mwana ngo ye yo to mona Mia mbala moko na papa na ye na mama na ye poka makamango isila koma Magali a kaka ye na numéro 1. Okay. Merci madame. Maman a biso Magali encore répondre Maman a biso Magali encore répondre. Répondre yo premièrement comment ça s'appelle Karine Alaksa mama ya mwana taloba yende mama ya mwana. Subidi eza nana mwana Karine subidi ana nani. Aloba yende mama ya mwana bon siko ye alobi yende mama ya mwana pourquoi bine bolingi akelokozwa soki mama soki nani mama soki nani impossible voilà réponse na mwana Musa Magali ndeko msusu alukaka. Allô madame Subidou. Allô Subidou. Oui, allô. Oui, allô, comment t'es? Ouais, ya zelo mata oluba o mata no après na ya mama fongola miko la mama du fou
Eh, fongola micro. Oui. Il y a lobby, Karine déjà loba qui a sa maman ya mwana. Lelo qui ont confirmé que mwana za ya Karine. Karine lobaka mwana za yi. Bino tiba comme na niveau ya parquet, na niveau la police pourquoi? Parce que Magali lobaka mwana za été accéléré mwana. Accéléré mwana Ernest mwana za Karine Karine ayiba mwana. Bref, ani Magali lobaka yibi mais maka directement mwana kuna bakanga Karine kata la police. Comment que Magali akena ba para mwana anate? Question na ngeza wana il fallait que Magali to mona maman ya mwana lelo. Bakanga Karine nek On va en vrai dire que Rosala net. Là, ce n'est pas la raison Oyobino Bokoki Kolobela selonga MK. Le sujet du c'est là qui est font Magali, Boko Funda Magali plainte, Baya Kola, c'est biso ba appeler Magali, Aya Kola, ça va prévenir ni Oyezo la que Magali Karine Abotate. Voilà Magali Moutomé Mango. Mais elle va comme dans la police. Et ça la Magali, bon, non, le banan vérité na souka, wana italinga, mais yo moko mama nanga, muta Magali pese réponse. Pour nga no ya lo bango, pamba bat bo lo bananga, ko muno côté liboye. Mais na tikeli bino no terrain, après nga sko no zo makambo sima. Match pese nini et là. Eza ngo logique papa, eza logique. Magali loma ma démarche na ezali te ke azo kolom alingi ko dénoncer likambo oyo ke non ayebisa bato ne mwana wana Karine abota aza abota te. C'était ça. Alobi te ke o akende mama ayebi ba vérité. Magali ayebi place ni ya telemeli. Ça il faut qu'on se le dise aussi la vérité. Je ne vois pas ce qui ngana yebi dans le côté na ko mema mambo na likambo na suka. Il y a des choses il faut rezoango avec des pincettes au fait. Il faut biloko mususu ata bala ndeto za na bango na ndako il y a des enfants au gangela au gangeli boye. Ezana bala mususu po gangela il faut mettre des gants au fait. Ezana ba biloko mususu avant to luka to kenda na ba affirmation. Bon porter ba gants. Tournez vos langues 7 fois parce que Magali n'est pas folle. Elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle. Okay. Quand on a la question posée, na posé mto Magali question pourquoi na débit Magali ayakoloba na bino Karine abota na mona mwana na mona Rieta il fallait vous poser question pourquoi Magali maman na début il faut changer pourquoi excusez-moi la question parole excusez-moi la question parole Luzaki la question na yo dès le départ il y a beaucoup de gens lelo oyo il y a beaucoup de gens aussi bazo linga kelikamwana ezala éclairci au fait vis-à-vis kaka ya ba démarche comment faire des démarches et comme côté ba belé na ba doute au fait et autres ba belé na ba doute dès le départ Magali pouvait dire oui aboti mwana ye akenda soki na baby shower soki baby shower bo ba kendaka wana kendaki tout le monde était là et tout ça mais il faut pas oublier il y a quelqu'un qui est derrière oh ya yebi makambo wana à 100% oyo azo relater ba fait nazolo bengo kaka sikoyo oyo azo relater ba fait de A à Z soki bolandi lelo na tongo alobi na ye Karine lobi na 22h il y avait ça na kosi abanda ko relater ba biloko wala nyonso azo banga susu azo tanga na ba kombo ya ba koko mama bakoko sompo et tout ça ba biloko moka bongo azo tanga yango na ebiso dans cette na histoire oh eza ngapo na ngai eza sujet moko très sensible donc bokota na loyenge te na fanatisme te voilà merci Zanalo madame Loba ouais oui omoni yamaga zala lokuta obi tu mo yamaga ya Karine ozobena yamaga na se mama na bino baboteli kutu Karine mwana Arieta kei tomona mami na biso abima sala life abi Magali yako bimisa limero oyo na bengelo la qui s'appelle manke nanga oyo boyo yamba appel nanga Magali ti lelo tozela bimisa appel amtula ala kisa bisote bref ani Magali lobini babotoli Karine mwana nzoka nde mwana kenda ke pa mama Charlotte mwana ke pa koko ne moi vacances to moni mwana yo zonga Karine asalela moté on soit d'accord s'il te plaît MK au moni jour wana ba mama mikola bazoba poto baloba Karine bota te jour ba loba ba comprendre qui est Magali ba mona ba